ezali esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabiso pasi pe mawa na République démocratique du Congo pamba te mayimanso makoleka baikongomani na yebi te so bali komona yango na misu penza to pe to koluka lolenge to kokoka te japulu to nini to luka bobe na lolenge nyonso pamba te ezali pasi pe mawa na ye ekolo wa biso na mayimanso mali bongo komoleka pe bakongomani bao bazali to na moto to pe na bisika biso bachei bango po basala mosala pe bakoko keloko te kasi bakomi bobele kofana na kanza plutôt pona konyokola baikongomani bandeko la ngai tokomeka mwa kosola likambi mike pamba te bakokotisa trouble la kati ya bakongomani trouble nyonso oyo koyela mboka na biso nasila koyebisa bino uta kalakala na utala koyebisa bino ekipe pour la télé États-Unis d'Amérique na kobenga bino po ete tosola na likambo ya ekolo wa biso mana na ngai na konyadola ngai ese mwa mikolo mike yo po ali bongo na États-Unis nzambe apambola bino nazali kolika ete boli malamu yanga mokonzi na Angleterre nzambe alekala kopambola yo na mboka ya Big Daniel Ngenda na mboka ya Big Daniel Ngenda na mboka ya Tamutunga Clovis pe ya Nico Tamutunga nzambe alekala kobatela bilo ba mama ya Suisse ba papa ya Suisse bisiko bozali bongo na mboka ya mama Dolo pe mama na Jolie nzamba pambola bilo mama Samuel bino banso nzambe aleka penza la komo bondo bino pamba te bokota la losambo baike balembi na oka kata musuba misuto osola amba mose ya biso tolembi na yebaka te olemba nini na yebaka te kolemba la bango na koka ko justifier te po eza mutu nda koloba ko pesa ba raison na ye Maman Célestine à Florence a prompt rétablissement la papa Michael nzamba likala ko batela yo moto lobi na lembi po la mboka na ngai ndeko langa na tozi solution to lemba yoko to tam sozo lia malamu ebongo biso tozo nyoko maponi to teka conscience te to ko koloba pe to lembi la biso to se fatiguer to lia kwanga côté mususu po to luka pe to bima bamboka parce que biso pe faut to vivre malamu biso to li pe la posa to bika malamu mais na mboka la biso injustice eza makasi bao baza na pouvoir balingi bakanga pouvoir comme ya bango po ete balinga musuba lia ngbalete balinga musuba pe bate mutu o pa ko bundela biso etumba soki ye pa zui bokonzi ye pa ko sala ka memema parce que peuple aza ko se révolter te or soki peuple a telemi kila mejete talo take tumankane ko to bokila lokone fam pekato soki to telemi nazali ko yebisa bino bokulaka makambo ekozala vraiment ya ko changer parce que mutu akokota ko yeba ke te ba peuple la ba sauvage soki na meki bango bako telema mais lelo o biso ba o tozali ko telema bazali ko intimider biso la gouvernement Félix ya ko kanga biso bana tongo midi pokwa lelo o papa se yati kino lelo to bisika azali te tozali ko yeba te bakola mama tabala ba ko bika ndeyeni bakangi bango pourquoi kaka parce que bazali ko revendiquer ba droit kaka po balobi ete ko senza bobeko likonzi te sengi to senza tilombo na poser question na ba senza bobeko likonzi lelo na tilombo longo la pouvoir loko ni bilo ba congolais bolingi boya nolanga la lingi ba réponse Valérie Petelo la mona ki le sunza ba pambolo mama bonheur bobenga biso mama Jenise Manga bozali baike ki pe polate ba mama ya moto mozima mite assalamu alaikum na mama ja wape ba mizimane so boza bongo na South Africa na mboka ya Gilo mpinga pe na nalo pinga gi merveille kitoko pe papa na mama bipai biso bozali na chibuchibo oko benga biso bisika nyonso nzamba pambola bino ba programme tangola no bondia botar de bono itaire émission ko komela bino maman dangola na mokitene Florence ya matondo bido toko tambisa makolo to koma na ngola bandeko langa ndenge boko benga toko ya mungu baba toko ya kolobela pe toko sensibiliser ba congolais et sengeli partout ba congolais bazali na Afrique ya ngele na Afrique ya poso pembe pe ya poso baindo pe na mikili ya bapa ya mendele sengeli to tele mabino banso bozali kuna po ete tolo babobele mu lokoto moko lokoto yango ezali ni to babobele lingala bia biso po na komi sombiti na makanisa seka moko ete papa Denis to boya bato banso ya mabe o ba ko munyoka biso boni mboko ezali na mabele boni mboko ezali na mai boni mboko ezali na mabanga boni mboko ezali na biloko nyonso kasi ezali na nzela ya malonga te liboloki te tozangi nzela ya solo tokokitisa prix ya mutuka po carburant emati te
et où t'es comme ta qui n'a 1000 quelques ceux qui combien 192 ou 2000 quelque chose comme ça et Boujaki mais c'est qu'un gouvernement beaucoup bon ça va peuple bango na bango pour la nini parce que mituka oh ya gouvernement le la Transco et c'est la demi-terrain allez-y comprendre Transco c'est la demi-terrain Transco et qu'on capete et même ma population ne sont pas ta bango peut pas coûter la bambouteillage ça nzela te soki bino moko boko ya beaucoup ta bambouteillage mituka ya ba personnel oyo bango moko basombi bazali kotambusa yango na nzela ezali malamu te mpo olongwa na lemba to mpe ngaba okoma zando na nzela oyo koki kozwa ota mosusu ba 45 minutes okobeta 2h 3h à perdre combien motuka eza ya ye te patron alobi na ye fo yaka na $200 abandi banda 4 ya moto ya bato akokokisa verse ya $200 mokolo nini na bambouteillage ya Congo bapatron mpe bacongolais mitema mabe bino bato bozwa mbongo banouveau riche moto akoya mpona kopesa mbongo nde ekomi problème mwana mare de brino na Autriche bopartage bémission bato balanda po ete tokomi na ntango ya bosolo ezali pasi mpe mawa la chabienne maman sociale akobenga bilo pamba te senge tosolo za na Aken pasteur William Carmel na Aken toujours tosolo bokulaka ikala to kobenga na mikomi ke tobengani te mais esengeli toyeba nini mpe tolingi na kati ekolo biso tolala lisu mpongi te bandeko na ngai tosali baprojet mike tosololi mpe mingi sikoyo tosalaka violence tosala violence bandeko na ngai parce que baproposition nyonso topesi eaboutir na eloko te sikoyo toluka na biso bato te mpo bapesa biso mpo bakopesa biso te oyo tokomeka kosola bango ya mite ya malamu tosalaka ya bongo soki baboma biso baboma biso vraiment tosalaka ya bongo pamba te tosi tokufi ebembe bangaka kopola te yo ali dela filingo na ndako malili okobango polani mpo okopola kaka souffrance oyo eza na mboka oyo ndeko na nga tokokoma kaka banyangala kata ya bato bazwi misolo ya moyibi oyo bazodetourne mboka na biso mpe bazoyiba Congo bakosaka na biso mpe bakopota biso pamba te mabe ezali kouta nde na ngomba botala lendi moye nini elekaki kabu ya lompusa bomoni peuple congolais akobeta mutuka ya ndeko na ye mpo balobi balingi prix ekita balingaki basala grève mpe me bakoki te pamba te bobele mituka ala nde ememaka biso sikasikolie tokende koluka ministre ya transport mpo tobeta ye fimbu oyo bobetela mituka ya bato mpe kobebisa tozali kobanga basomani ngai na yo mpo toboma bamituka ya bato mpe so bamituka wana ekufi tokomata wapi ministre ya transport aza censé akoyeba eloko nini esengeli asala na ministère na ye mpo ete bato bazala malamu badepute oyo bino bovota botuna bango mosani bakenda kosala banzela balakaka bino kaka bayiba mbongo ya leta bafuta bango misolo miyike bakorompaka bango mpo bavotaka baloi inutile oyo koservir nation te lobi mpe bakoya loka bayebi oza moto nzala bakapeli okopo moko aloso oyo soki olambi yango ezolemba te basashe wana pourquoi parce que oza zoba ntango oseya ozoloba yo ozobundisa oseya tala lelo bayibi générique na ngai nayebisaka bino fo bolite ya mokolo ngai nakolobaka te moto akolobela bino baverité aza te toza ebele te
bao tozokanga banzala na biso ba souffrance na biso pour crier pour la nation congolaise parce que tolingi mboka na biso et puis tozo craindre Dieu na ba vérité o nzamba aloba la biso oyo nzamba aloba tomoni yango nyonso kokokisama yango na moni tokoki kokima nzambe te tozalaka na nzembo ko toyembaka nzembo wana ezoloba boye tudi kuchilumbu bwalu twabengi nzambie katubengi nzambi wa moyo anu bwalu bwa makenga adi kutudi tatu makenga ne kulonda minga njile yinjila ya lufu ei makenga ne kulonda minga njile yinjila ya lufu tudi kuchilumbu bwalu twabengi nzambie katubengi nzambi wa moyo anu bwalu bwa makenga adi kutuji tatu makenga ne kulonda minga njile yinjila ya lufu. Nous avons un sérieux problème. Ponga ina otondimela nzambe lokola tondimeli nzambe tokoki koboya nzambe te po pasi ye tokoki koboya nzambe te po kufa ye tokoki koboya nzambe te po minyoko ezali oboya nzambe okololanda nzela oyo ya liwa ezali lokola lelo ezobundela mboka na yo bakorrompre yo na mama Denise Okei bakorrompre yo na Félix Okei bakorrompre yo na Kabila Okei obandi koboyembela bango biso tozali na nzala kasi nana kotombola ekolo bakobanga bino mokolo nini mpo bayebi ete bino bokokaka nzala te nzala nde esengo na bino bokoba kosupporte yango ozolia na nkwa na masuba bakoloba lelo likambo lobi nzambe moko ayebi nzambe nini oyo ayebi eske yo kuta oservaka nzambe yango voilà mabe na biso parce que tolandaka mopepe parce que tozolanda babousculage oyo bazosala biso mais mama oseya oyo atelemi mpona kobundela ekolo basala complot bacréa bagroupuscule bachaîne ebele mpo ebundisaka chaîne oyo lelo générique na biso bayibi yango générique oyo eza propre idée na nga moko oseya ndenge natelemi awa epuis biloko nyonso oyo nasalaka eza na bato bazalaka na biso baza témoin mutu moko te alakisaka ngai yango mayele na ngai moko bemission nyonso oyo nasalaka ezali ngai moko mayele na ngai moko misusu eza révélation lokola ezwi kabuya yebi eza révélation tolali tolamuki nzambe alobi ezwi tolobela mboka Congo ezala mayele na ngai baprofo batangisaka bisiko nasala stage na IPN bayebi PDG Mutanda que Dieu vous bénisse bayebi ke oyo wana azaka génie bango babengaka nga génie parce que ntango nayekala likambo na nga tosali nango débat eza koyokama Enoki Ngila akufi te losako bokulaka les États-Unis d'Amérique nga moko Kabuya azali tozopesa lolenge nini basalelanga générique pesila te parce que baide nango ezalaka en cours mais aujourd'hui bayibi générique langa mutazu yango monétiser yango et puis comment dirais-je ayibi nga générique accueilli a déclaré yango lokola yaye po kaka bakanga chaîne nanga la changer générique oyo eza inspiration divine okokoka te ndeko boko saboter ka chaîne te parce que ça ne vient pas de moi nakombo nango océan te mais c'est Dieu qui m'a révélé pour dire que yondo oza océan Enoki Ngila bokulaka yebi losako nazoyebisa ye okosala yango boye ide esila te mais mpo boma chaîne oyo mpo bozoluka komenanse bozoluka nayanga na ngambu na bino lokola naza koboya bokanisi résistance na ngai ezouta epa na nga moko na nzala oyo na pasi oyo na badifficulté naza nango vous croyez que résistance oyo ezouta epa na nga moko la chair aussi est faible. Mais comment chair est la faible, mais elles sont la casse. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a envoyé pour la libération du peuple Congo. Travailler comme journaliste, c'est ça qui passionne la naïté. Mais Dieu m'a dit, tu vas rentrer dans ta patrie pour servir ta patrie. Et nous sommes dans le bakayango et soko kisama. Boko bundisa ngai boko luka kobomanga boko luka bo détruire chaîne oyo. Est-ce nzambe si nzambe lobi oui,
chaîne ekufe kokufa. Pourquoi vérité ça la rabilo passe? Na loba likamba Congo bazoboma biso pour na minéré. Bazoboma Congo pour la maille, bazoboma Congo pour la mabele, bazoboma Congo pour la se ya mabele. Richesse nyonso wana bino bozozwa yango. Olie biso surtout za la lisanga boyo katoli ya mama Congo. Boyo katoli ya réincarnation en Volozi. Boyo katoli ya mama Kimpa. Alobi tozala liboke. To bundela nde kolo to longwa na luko bundela richesse bozo yiba, boyibi pétrole. Mais bozo sale le côté. Nga so nazaki na ba place na bilo ko yibo bilo boyibi na ko bongo bobongisi ba makangu na bilo ba famille na bilo ba re makangu ya ko balaka menga na aider Congo. Parce que la cause la riche. Ba ko futa nga salaire impeccable. Mais na ko bongisa Congo nga. Congo ko sala la 5 chantiers on ndenge bo chaka wana. Congo est salama plus fort que 5 chantiers. Congo est industrialisé. Congo ta place beaucoup de choses dans l'autre liki. Peine à démissionner. Nalobi on a dit que ça la sala. Allez, bon ça l'élection la bilo bozo bokonzi. Parce que souci la ngesa ka guerre à est la silisa yango. Na bongi sabanzela. Tozala la biloko parce que tozala mbongo, tozala minéré bon te kango combien. Bozo te ka yango kutu brit. Et bon moso to bimisi brit là to lamboli yango. To bandi ko sela biloko. Comment voulez-vous monde entier? Il faut ça la contre nation moko. Et puis bozo comprendre te. Que ça ka pour la potentialité la biso nzamba pesa biso. Pe ba ko silisa yango te. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de calomnie? Pourquoi bozo nyoko la baninga mususu? Pourquoi il faut des peuples congolais ba bunda boy? Comment ils ont ça la bilo pas cité bozo tambo la nzela ya mabulu? Parce que boyebi que soki pine toboki yo somba yango te. Mais ba kombi mituka wala ba patron mituka wala bazo souffrir. Soki pine toboki. Ba ko ça la baisse des prix. Oui, ba ça la droit ko kitsa pour ba ko nyoko la bandeko la bango te. Mais maintenant wapi banzela, il faut aller frapper ministre de la justice. Parce que vous êtes des peureux. Yende face à la tout. Asola la ba kolo mituka. Yende faye ba mituka ya bango ya l'état et ça combien? Mituka ya individu ça combien? Ba compte ça combien? Faut matcher la bango. Bonjour. Il faut matcher la bango bongo boko po ba ko futa. Mais tellement ba ko sala yango te. Po ba yebi que la sima yango ba ko kokisa te. Et voilà ba tindeli bino isokoji. Et sokoji e po bino la bino bobomana. Ata lelo ba kiti si transport na 500 francs. Wapinzela. Wapinzela. Bolanda makambo na lobela kabino. Soki bakoboya yango te kabuya chamendelo koto. J'allais dire, ce pays, le Congo, est comme la victime de sa propre histoire et de ses richesses. Ça c'est clair. Si le Congo n'était pas un des pays qui recèle, que ce soit par son sol ou son sous-sol, ces richesses qui en font un coffre-fort de l'humanité en termes de matières premières et de minéraux rares, le coltan. Prenons le coltan que tout le monde a dans son téléphone mobile ou son laptop ou son ordinateur. Le seul Kivu, région combien sensible à ces massacres, en recèle 70% des réserves mondiales. Ce pays d'une richesse incommensurable à tous les niveaux. Sa forêt est la plus grande du monde après l'Amazonie, qui se rétrécit. Son fleuve, qui a une puissance hydraulique qui dépasse l'entendement, le deuxième du monde après l'Amazone. La terre congolaise, sur l'équateur, qui permet 2 récoltes par an. Donc s'il y avait des routes, des voies de chemin de fer, des voies navigables convenables, mais ça serait un exportateur, évidemment, en termes agricoles. Et évidemment, les minéraux principaux standards, le cuivre, le cobalt, le coltan habituels, et tous les minéraux rares, nobium, tantalium, coltan et autres, germanium, qui sont au Congo. Donc ce pays devrait être un dragon, un pays de référence, un des grands pays importants et de l'Afrique. Or, il n'est pas classé parmi les pays les plus pauvres. Oui. C'est un scandale. Comment vous l'expliquez
que ce pays qui a le plus de richesses est aussi le pays le plus pauvre. Mais il y a une relation de l'un à l'autre, évidemment. Et ce pays a fait l'objet de prédations, évidemment, multiples. Tous les vautours sont venus manger sur le corps de la bête, c'est évident. À commencer par les pays limitrophes qui sont venus faire la guerre, c'est bien expliqué dans le film, je pense. Des pays comme l'Ouganda, le Rwanda sont venus faire la guerre au Congo et piller les richesses du Congo, au point d'ailleurs de se faire la guerre entre eux. On voit qu'à Kisangani, il y a eu une guerre pour s'approprier les richesses diamantifères entre deux puissances occupantes, et 6000 bombes sont tombées sur la tête des Congolais. C'est quand même un peu particulier. Ouais, c'est biloko la lobamba mbala. Congo a kufa maltraitance, ya propre biloko la yemoko. Et vous, les patrons de la République démocratique du Congo, vous avez la société, à commencer par le président de la République, Molamboka Félix Antoine Tshilombo. Vous avez la société. Si Mindele réclame que le Congo est un complot pour la minerie, sol sous sol. Molamboka Langai. Na évité ce boka ka souci le lenga la yokaka. Est-ce que biso nyo se photo détruire pays na biso ton nation na biso? Ba corrompre biso nyo soto ke liboke po mboke kufa lobi. Guerre ya est ça date de longtemps. Mboke kenda bunagana jusqu'au preuve du contraire bozo zoate. Minyembwe. Les lobes à drapeau monsieur comment qu'on frôler la terre congolaise. Na sol congolaise. Les lots congolais ont souffert pour la biloko la yemoko. Alors pourquoi beaucoup yo kamawate? Vous les députés Missa la bilozani, bas sénateur Missa la bilozarani. Peuple congolais, ceux qui beaucoup s'abonner à la chaîne OT, ceux qui beaucoup partager la émission te beaucoup like, quand jour on a peut-être beaucoup requêter. N'importe aux amis qui tous la mettez mao. Les lots tous vers Kabila pour la négociation. Est-ce que le président Eli Martin Fayulu Madidi a décevoir la population congolaise pour aller rencontrer Kabila? Est-ce que le président Martin Fayulu Madidi a décidé à décevoir le peuple congolais? La population est défendue à choc 5 heures. Peuple Oyo. Est-ce qu'il a décevoir Bango pour que le coup de la Kabila? Est-ce que le président Eli Martin Fayulu Madidi, l'homme du peuple, l'homme au cœur des Congolais, va décevoir la nation pour que le soit la Kabila? Mais pour Nanga Océan, je ne pense même pas. Pour Nanga Océan, je ne pense pas. Parce que le président Martin Fayulu a des moyens. Mais Bissot ont souffert ce qui était. Comment plus fort il y a Kende? Parce qu'il y a la peuple. Parce qu'il y a la peuple. Parce qu'il y a la nation. Oh, ils ont réclamé. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que tout Congolais te bunde la nation la bolingo parce que ce qui était n'a habité. Attendons l'aide du Seigneur. Mais Seigneur il a tindé le océan. Beaucoup c'est la aide na yeba na mukoloni parce que tindé le bilo muto azoloba. Beaucoup c'est la aide na ye aya mukoloni. Congolais toto o kaka moninga bowe bo moninga nyango we nyango moninga isweka we waka we mongo. To bunde tuba. Poto za la malamu. Andeko souffrance. Oh, il y a dernière catégorie. Ceux qui te revendiquent ma droite. Et ça passe. Oh, ils ont cessé. Donc, on a simbi en témoignage mais Jean-Marc refuse. Ndege bazoli na yabimela. On a dit que Jean-Marc a refusé. Alingi abima la tête haute. Est-ce que Jean-Marc a tort ou il a raison? Merci la bilo banso ba obolinga biso. Oh, bozo sala biso confiance. Partout vous allez biso beto linga bino. Zambépé à Pambolabino, président Valérie, président Valère Mangituka. Boza tellement ébélé. Nzambe wala lekala ko battre le papa le frère de maman Clarisse Samboka le passe la université ante live. Maman va ba joli malgré to kutala giteta ngoyaki. Nzamba Pambolabino nyoso. Fondation Lukoki. Maman Mireille Land. Que Dieu vous bénisse. Tobunde tumba ya solo maman Odette Waku ba maman missionnaire na place 32. Namboka nita babe il faut kuyo moto pe bakoko Lumumba namboka ya Guillaume Ngangulao bino boza na ponto bozo be yanga mikolo nzamba ko soka kaka tokoyaka ndeka la lobaka la bilo to kokoma to zaki la rendez-vous to ke le Congo central mais hélas Dieu n'a pas voulu tant ko permettre ba ndeko la Congo central to koyala kabuya l'homme puissant to za la posa ko kene mais faut to tambola rapé na lolenge ya nzambe po ete to za la malamu précété to le bloko la moto te to zika lolé moté mais to za na bino elongo
pona kosalela kaka Congo biso toko défendre kaka Congo bato bakoyoka biso bato bako comprendre bit la biso bato penzamba ko sala bango ke baya pele na biso bakoya pe toko délivrer mboka la biso nazali na kondima pe kondima na ngai ezali kaka fondé na kati ya liloba ya Nzambe pe tokolonga. Merci Nabino Banso Peggy Lomboto la Pointe Noire na bakokolanga. Merci na Nancy Bofo na mobile na bana. Nzamba Pambola Mijou Kandolo apamboelanga papa Serge Mafou si je me trompe pas na Montréal na Canada. Nzambe alekala ko pambola Junolo Juno ah Junolo so côté linga masteranga ya F Victime mon ami de tous les temps de tous les jours mon ami privé et personnel Junolo soit merci que Dieu vous bénisse. Shawal que Dieu vous bénisse. Il y a Dieu Sat de Ferregola Jésus de nuance. Merci la Gabriel en puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et Sangomo Kondi personnel. Kokolangai Nzambe aleka vraiment na ko batela yo merci na Olga Mamour Lompinga Queen et pourquoi pas Florence Matondo Bido Mijou Kandolo que Dieu vous bénisse. Bye.